HP Media. Toya, to bandi na mois de mai, mois de juin, mois de juillet, et ça 3 mois, il y a danger pour Namboka na Congo. Et ça, ma belle moko lingue salama na mboka oyo. Makila ezotanga na mi pepe, na mikili ya bapaya. Makila ezotanga na bamboka oyo eza na ba este ya mboka na ngai. Namoni mokili ezotelema mpona koluka vengeance ya makambo ezosalama na este, me masasi ebeti ya makasi mpe bato bandi kokufa. Eza na mouvement ya mabe oyo ezoya 3 mois, eza elobeli na Nzambe. Libelobe te elakeli mabe na moto alobi mabe oyo alobi makambo euti na Nzambe te. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola ngai na yo, yo moto ozolanda message na biso. Tant que biso toza na se ya mabondeli, na se ya ba prière pona kolukelo na Nzambe, tozobondela chaque butu, chaque tongo na se ya koluka puissance na Nzambe na bazamba kolo kotisi biso pendant 5 mois habito bimate tomikanga par rapport ete alongola oyo ezali mabe oyo ezokoma na ntango oyo toza nango. Tobondeli Nzambe na bomoi. Merci Nzambe oyo aza likolo na se, Nzambe oyo aza na bomoi, Nzambe oyo ayebi kobatela yo bongi na lokumu mosantu na Israel. Nzambe na milimo na bantoma mpe ya basakoli ya kala. Papa, moma oyo eza ya yo, moma oyo eza ya yo, tika ete mawa na yo etambola mpona biso, mawa na yo etambola mpona baoyo nyonso tu bazolanda biso. Tika ete bonzambe ezali likolo na biso na kombo na masiya ya Yesu nde tolobi amen. Merci papa mama baoyo bamesana kolinga biso mpe baoyo bamesana kolanda biso. Tozoka ngai na se na mabondeli, na se ya losambo tomesana chaque fois komata mpona kolukelo na Nzambe. Ameke tozolala na bazamba mpona kosambela par rapport ya va mpe moma oyo toza nango. Nzambe apambola yo na nayebisa yo ete moma oyo eza mabe, moma oyo toza nango, va oyo eza malamu te, va oyo eza mabe makasi. Leta yo za kolala pongi, leta yo zolia ozomela, ndeko na ngai sambela mpona biso ba oyo toza na kati ya mboka na yo Kongo. Nayebisa yo te le temps tozosambela Nzambe abandi kosone son ya trompette, abandi koyoka na matoi na ngai na se na losambo na butu na ba 1 heure 2 heures, son ya trompette abandi kosone mpe miso na ngai ekufi na se na pongi ya bopemi. Nazolikola fungola miso ezofungwama lisusu malamu te. Nzambe ayebisi koyebisa ngai ete oyo ezali makambo okoki komona na miso ya bomoto boye te. Oyo ezali makambo ifo komona yango na miso mosusu, na miso talaka ya lisumu te, parce que toza na basorti ya miso lokola moto oyo azalaki aveugle oyo Yesu azwaki soi na ye atie na mabele mpe abalusi yango abeti potopoto atie na miso. Moto wana alobi te
batuni omoni abina moni mais na moni bato lokola banzete miso ya komona bato lokola banzete yango nde miso biso tomonelaka makambo parce que soki namoni clair na monde prophétique lokola moto nyonso nakomona makambo te lokola yo ozotala wana ozolanda télévision na yo ozolanda telefone na yo wana eza miso mosusu naza na posola na message oyo na miso oyo ezalaki kotala lokola ezalaki komonisa bato lokola banzete nde okomprendre nini oyo tozoloba leta nzambe ayebisinga ti okomona na miso oyo te yango na bomi yo yango omona na miso mosusu natali likolo nazomona te natali na se nazomona te mai ebandi kobima ngai mai ya miso ebele nazolela nzambe olingi olakisa nga nini nazokana matoi na ngai bakake ezobeta mpe so ezobandi komanifeste nzambe ayebisinga bi 3 mois ya danger na kati ya mboka na yo 3 mois ya mabe na kati ya mboka na yo abi 3 mois oyo ezoya tobandi na mois de mai mois de juin mois de juillet eza 3 mois ya danger pour na mboka na ngai Congo eza na mabe moko elingi esalama na mboka oyo makila ezotanga na mipepe na mikili ya bapaya makila ezotanga na bamboka oyo eza na baeste ya mboka na ngai namoni mokili ezotelema mpona koluka vengeance ya makambo ezosalama na este me masasi ebeti ya makasi mpe bato bandi kokufa eza na mouvement ya mabe oyo ezoya 3 mois eza elobeli na nzambe bible elobi ete elakeli mabe na moto alobi mabe oyo alobi makambo euti na nzambe te nzambe alobi na ngai te pesa message oyo loba na bato ete 3 mois ya danger mpo na mboka na biso mois de mai mois de juin mois de juillet na katikati ya bamwana misato eza na mois moko mabe elingi ese manifeste makasi mabe elingi ese manifeste makasi leta nayoki bongo na se na misu kaka ndenge kangi abali komona na se na misu wana molili elongwe abali komona bachevali likolo bazokita na baepe bazokita na baepe bacheval ebele bazokita leta bazokita na baepe na likolo ya bachevali wana ezalaki na basoda ya mikuse balati bateni me likolo ya mituna bango ezalaki na bacourone ya moto bazokita me na katikati na bango ezalaki na lipata moko ekiti edesine lokola ya cheval me ye akiti atelemisi epe na ye na katikati ya mabele mpe mabele bandi koningana alobi ete bosambela mabe oyo ekoma te aseke na mboka oyo mabe eleki makasi mabe eleki makasi bobondela mpo na mboka na bino yango nazoloba na congolais nyonso bondela mpo na mboka na yo yo moto oza na pays étranger oza mosika ezala mabe moko ezolingi esalama na mboka na ngai na yo esengola moto asambelaka mpo na kimia na mboka na ye me mawa na moto alukaka mabe ekomela na mboka na ye na mboka oyo ezala bandeko oyo tika bafamille oyo tika soki mabele eki mingi ekomi ezala makambo ekolingi esalama ya mabe makili ekotanga ya makasi soki tosambeli te na 3 mois wana mois de mai mois de juin mois de juillet eza 3 mois ya danger moko elingi esalama na mboka ngai na yo na katikati ya bamwa nyonso tu na ntangi wana eza na mwa moko tozoriske makili etanga ya makasi na mboka na biso malgré tomesana kokufela me Kinshasa emesana vi wana te Kinshasa soki mabe bandi kose manifeste ya masasi bato bakufaka mingi ya désordre sambela mpo na mboka na yo nzambe apesa yo
solution pour na mboka na yo. Basakoli nyonso bazali banda, basala nzambe ba servant de l'Éternel. Ezala ba oba bondela pour na mboka na biso. Botika mboka oyo te, bo sambela pour na mboka na biso. Ozotala bato azokufa na ba este. Na ki somo na mona ya mukie oyo akufi innocent. Nani akoki konima makila ba innocent kufa boye soki yeso telemite. Zamba kimbango aza wapi po abikisa mboka na ye. Zambe na dina bala aza wapi po sauver mboka na ye. Zambe ya basakoli ya kala, Zambe ya lemoloto aza wapi. Zambe ya basakoli ya Kongo aza wapi. Zambe ya bakoko na biso aza wapi. Po eta telema a sauver mboka oyo na se ya danger, na se ya mabeli ngo telema. Zambe aza wapi. Yango ezalaki message oyo na memeli yo. C'est votre âme de serviteur le prophète Pachibo Moro. Zamba pambola yo, yo muto ko sambela pona mboka na yo. Telema sambela pona mboka na yo. Telema mbala nzamba telema pona mboka na yo. Somo ezali to tozoleka na va moko ya malamu te. Na telemi lokola Noé nazobelela pona mboka na biso ete tokota na arche ya kimia. Mabe moko telema te ya te. Makila moko tanga lisusu te na mboka oyo. Tokufi ebele tozo continuer toujours kokufa. Bo bazo kufa na este baza bandeko na biso. Bo bana Nzambe atelema. Nzamba yoka mawa. Nzamba lobete mabe linge kota ya makasi. Ezana bato bazo luka bakotisa mabe. Kimia na Nzambe ezali kona biso. Nzambe na basakoli ya kala apambola biso. Numéro ya prophète Paché ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.